Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici et l'homme, c'est signature le vieux père Nabino. Quand on est au Livy à Washington ici. Sinon, si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner, abonne-toi, subscribe à notre chaîne et ça la plaisir. On va partager des bons moments ensemble. Et puis c'est pour la première fois dans le Congo, tout ça la recette à boire. D'abord, merci au gouvernement Oyo Fachi Béton. Il y a des personnes autour de merci et belé. D'abord, on félicite le ministre de la Justice, une décision où il y a un chemin, où il y a vraiment qu'on ligne Congolais. C'est ça. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. C'est qu'on veut, au moment d'un changement, les coulons vont pleurer. Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, dont nous allons d'abord vérifier. Donc ils sont encore jusque-là. Mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses arrêtés en flagrance. Ils ont tous les appuis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Quand même bien, le changement continue à moi capital, on commence à avoir peur et c'est bien ce que nous aimerions voir dans les jours à venir. Et tout petit merci encore, n'oubliez pas, tout la recette, c'est pour la première fois le Congo a réussi la recette à boire. On a encaissé une affaire, il y a 7 milliards, 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars dans côté finance. Cela veut dire qu'il travaille bien. Tu vois, quand on a la volonté, tout peut se passer bien. Mais si on n'a pas la volonté, donc avec détermination, on ne peut rien faire. Tout ça, Congo est sali recette, ok, batika la kosala jamais. Et Babylone Kaboye, si on continue avec ça, dans 2 à 3 ans, Mboka va changer. Mboka va changer rapidement, beaucoup fandisa makambe belé, beaucoup fandisa projet belé, beaucoup tonga mboka, misale komona beaucoup créer ba misala, c'est comme ça. Donc, mais le problème est que nini, beaucoup mona médiocre. Médiocre, ça l'effort va combattre bateau bazana ba qualité. Le problème est qu'il y a un mboka. Pour moi, on ministre, na département, monsieur Simbate, ali ba komi okota ba ministre Simbansoki. Et lobby nango monaka bo yewana de société. On ndenge bazoke na 2 ministres wana déjà. Soki misatu babagisa mizo na ba département mboke bongi. Mboke bongi bala moko. Mettons ce que bango tout bas ça la bien. Au moins il y a mboka qui est bien. Mais n'est tout le baga Afrique donc mais toujours tigala toujours positif. Espérons que bango ça la bien. Mais yango te et puis ça va congolais moi vertige bolo bageo bo pe ça c'est que le 3e mandat niet mandat mi balé c'est fini. Comment pas de changement de constitution. To tigali wana constitution ko change jamais soki makame ebongi boka projet zala. Bon, oyebi nini tozaka na muziki. Biso obeta masolo mingi ya muziki. Et tolinga ko beta masolo mingi ya mokili nde mokili ezokende. Boyebi ke eza na virus eza kosala ezokoboma bato na Chine. Virus wana eza koya ezokozala déjà eza okoma. Toyebi te zo dookende zo na pandémie tozoko avertir bino déjà bozalaka déjà prêt boyebaka ke virus moko eza koya. O na yokaki te na yebaki te virus eza na Chine balobi ezoko eza un peu différent na Covid. Yango eza un peu plus dangereux que Covid.
Donc mais sur le côté aussi quand ba poumon donc fatigue donc ça différent quoi. Mais que nous ça la recherche oye ba sur plus d'avantages pour et ça la bien. N'enga ba ba so ba pe sur information local ou s'informer encore. Bon, vous avez reçu information lingoti kana onka bon. Bon, oyebi tozaka na musique biso betaka masola musique lelo na hiyo kene musikate. Qu'est-ce qui se passe na Yoruba? Qu'est-ce qui se passe na petit na biso Yoruba? Vaccin nini batie mwana mbalo. Nga nazobanga bato bazokufa ebele oyebi que tous ces derniers temps to perdre bato ebele et condoléances na ba journaliste tout ya mboka toti kokoi kubungisa ba Obama munene Francis bato ebele boyebi Francis atiki asili kotika biso donc paix à son âme ainsi va la vie ndenge tolobaka tozonga na qu'est-ce qui se passe na Yoruba avant tosuka na Seguin Mignon. Qu'est-ce qui se passe na Yoruba? Lobia wakaka batumboka mubimba et yokige asengi pardon. Les logaga boyo asengaki pardon te. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Hein? Boke ba boluga la Yoruba problème te batu bazaka o basini ya suka te. Hein? Basini ya suka. Mujo akoya libaba pa Yoruba. Italien. Ngana omona keza basini mabe po muto goza la boite lobelo baki lelo kana tongo lelo kana tongo la muke lobi be donc quelque chose qui ne va pas, il faut battre lango bien omoni, il faut battre lango bien so botele lango bien bon ekosuka ka ndenge ezokende. Bon revenons ebi jibe mpia naza na souci bokende ko conseiller papa chéri. Papa chéri aza na souci azolela leki na ye Seguin Mignon kokai pasi te bakati ye lokolo talaka drumain bakata lokolo pe lokolo ngo bazokata ndambu ti suka nango memie na liwa ye wana aza lelo mowei bazokende kokunda ye donc bato bakufi bato bazokende 2025 oyo eye na mopepe mabe ele bazochola bon ezalaka na onka boye mais 2025 nde bandi mabe bandika na barenommé ngoma il fallait bato bakufaka ko bayebani te bao bayebani epe ezobangisa bon biso toya ya nzambe kobanga te soko za na nzidie nzamba kozala toujours na yo comprends nzamba kozala na yo kozala reconnaissant na bato yebaki tant ozovivre na temps ya faire oyo eza moke koluka ba problème na bato te lokozala kimia na baningi na bandeko tu ekosala toujours bien soko za toujours oza confiture neti ba Fabregas botika ba conflit ezanga motu na makolo totali Fabregas akende kotala jibe mpiana mais pourquoi okozala bien te na bato tu donc baliwo ezopesa bango mayele te quoi bon Yoruba natikeli bino ba commentaire bopesa nano bolingi nini na Yoruba bolingi nini basala na Yoruba nini okomana botika nano ba commentaire toyeba na problème ya Yoruba eza nini. Ok, à suivre.